Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit mais pourquoi? J'ai dit non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. L'Union sacrée ezali na cahier de charge. Cahier de charge ezali peuple d'abord. Nde vision ezali na Union sacrée. C'est que oye pour kota ba ebisio ke nanu total nanu makambo ya peuple congolais. Mama, tokonyoko makaka boybana na biso kotanga ya malonga te, lutiliki ezali te, kurana mai ezate biloko kolia malonga. Misala ezate to vanda ga batu ka moko na bazana million kaka bangwana bayaka. Non, il faut to manyola na to ebisa batu ke batu basakana na kabundu te. Batu ba respecta kabundu. Deko ya Lubumbashi ba otuko ebisa ngai ke bachela ki Moïse nzela moko alinga koleka na Lubumbashi bachaki barrière bamemelaki mabanga ba ebisi zonga na ngambo ya Félix soki omeki komeka tokopelisa mituka na yo moto na ba combattant na ye ya parti na ye ensemble mais ba combattant na ba ebisi ngai ke Moïse azozonga azozonga le chef de l'état o alukaki asilisa yango ozomona mais siko ifoto yeba ke moto oyo ba congolais ba peliseli esi ekomisie onjire muntu azana mwa mukongo na mwa hémorroïde mais na yebike aza kozonga po kende kotuna akoro chenette oyo kamera za kolatisa mwasi na ye mapangu nyonso sombi awa bokende kotuna Jamal mbongo ya 100 jours ba fingeli biso awa mais akoro yangwana biso to yakite pona toyiba biso tozola alanzala biso to ko détruire image ya Vital Kamerhe o tiko finga biso abino ba journaliste o to sali musale belé na présidence ba futi biso 150 za pona nini ki moyibi eleki ba yibi biso trop siko to kozana mboka kopesa nango batu ndene Katumbi na Jean-Pierre Mbembe fo bato sandeko bahati na minito azana top asali carrière na ye politique malamu faut ba respecter pe quand même nani ayebisaki bango ke lokola ba tie informateur akozala akozoboye non soki ba yena ba idée ke ba kopesa ngabo makambo to lingi yango oyebi Félix eloko azali ko bangezani peuple pour Félix soit meki kaka wana 2021 ameki ko sakana na biso peuple partage akato en désordre biso peuple to kotelema parce que tout meki na kutana mona mboka nani autorité morale sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na Lubumbashi. Tout puissant Kabila, to lembisi to siseye to meliye makila. Ata bakutani bakosala ni. Baza lokola bambwa bazangi mino na monoko. Oyebi ki boko yemba victoire avant la guerre. Maman, to zalaka makasi puisque to miye baka. Ndenge to zabo so to décider 10 jours na nzela. To sans ko senga ata 1000 francs. Yango nde makasi na biso. Yango nde to zali ko yebisa bango ki muntu osala biso eloko azate. Il est temps peuple congolais à se retrouver. To ko kende wapi na ba théâtre. Tokendangu bila ko kanga zando awo tozali koloba Moïse wana na alobite lokola azalaka muntu lokola azana likukuma puisque Moïse akotika la président mboko te d'abord ayebaka dialogue osolo nango na batu te Moïse ayebi makambo ya commerce ayebi makambo na ye ya uranium ba pétrole masangu so bozoluka ba muntu akolonela bino masangu vrai il faut boluka Moïse Katumbi netu bazolo ba service national photo nommé ata Moïse Katumbi côté kuna ndako yeba kolone le biso ba semula bien mais makambu ya ki président de la république boy d'abord muntu ayoka ka soni po asolo na bat maboko ezaka boy lokola sang sko muntu abongo to zoyer to chaye président de la république premier ministre Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou. Que moi, je me ferai défenseur de vos intérêts. Et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi.
une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charges a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tel que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous me connaissez les efforts des autres. À dire, ah non, toi tu défends l'FCC. Je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que même quoi, l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Mbote na bino bandeko balandi ya Corrector News TV Rachula Caramel tokute na bino sumo kola lelo babi eza ko inda vraiment eza ko inda nini eza ko leka babi Union Sacrée et Panzani tolo ba Panzani pe bato musu babi azali na kati babimi toyoki ba député mususu parce que Union Sacrée ezaki bongo lisanga ba député pour na ko travailler na vision ya mokonzi mboka kasi ba député mususu bakolo babimi mususu bakolo babatika mususu bakolo bakebiso tozali ba député ya peuple tokoki ko ka moto mususu te mot ordre ya moto te bato bakolo ba Moïse Katumbi aina cahier de charge na ye akosenga mambo ebele toki kuna susu mwana mboka boketu premier ko yemba bi kaya ngo ezali ya brillant kaya quadrillé to kaya ligné to ebité na boyende soki actualité ezali toki maka penza mbango koluka bino bato o baloba penza malamu pe ba manyola ka actualité ya mboka boloba ki to bengela nota to Daniel babi arbitre ya mboka ya peuple aya lisusu amanyola ndepe to luki na lombango to nyokomi poto zoye me aye lokwa na momesano amesana koza la penza na biso bayi ba journaliste ndeko arbitre ya peuple mbote na yo. Mbote madame Rachou. Bonne santé, bah bio salaki accident, quoi yaki na moto, qu'est-ce qui s'est passé? Santé siko ça va? On a besoin Kabouya sombela nga mutuka. Augustin Kabouya. Mwana abuta. Asombela nga mutuka talande na komiko ko likolo moto. Asombela nga mutuka. Mais vous comptez que ce que ba sombela yo boza ebele, tant ba mwanke ba sombela ki arbitre. Ngai pe ba sombela nga. Po via sombela ngai lo ifora batu nyonso balele so benga pe na nkoko alobika toke aponelinga ta mwa est apesinga batu nyonso ba oyeba ifora lera opesa ngai lo batu nyonso ba yeba. Je crois que alanda biso mingi émission comme la ine to partager la ba lien a tala ngai ba ki arbitre peuple sengi vraiment mutu kapo accident salaki mbebo to muleza ko pasuka liboko za ko eu problème en tout cas mais nzambe quand même merci parce que le pire est passé arbitre peuple okobeta siffler le lenge nini po babi Union Sacrée et Panzani. Oh siffler Alina Alina virus na kati bo comprendre yango. Merci d'abord na balandi nyonso basepelaka kolanda émission oyo balingaka musala. Madame Rachou asalaka vraiment kotala mwasi ndenga salaka musala faut ko soutenir bango. Ko soutenir bango ezali d'abord pour na vision ya ndenge mokonzi ya mboka azali ko soutenir toujours d'abord ko soutenir ba jeune ya antolobi toko kozonga simate. Ta monaka invitation na ye na sundolaka nyonso ya batata mikolo ya ba mama mikolo na ya kondema po vision mokonzi ya mboka ezali ya ko soutenir ba jeune ya lelo po eteke ba kende liboso mais ebisa balandi nyonso ba Hollande biso monde entier qui il faut ba yeba kina ana kanda na ngai ezali na Moïse Katumbi Chapwe na Jean Mbemba muntu lokola Moïse akobima lokola Judas te po soki Félix te Moïse akokai komona esu Kongo te mais tellement lokola baloba muntu aotikala ka mutu aka mutu Moïse aleka na RFI ayebisa batu ke
ngai nake koluka poste te pe na kozwa yango te. Bon siko cahier de charge ya ye nango eza cahier ya bana ya maternelle uto ezali cahier o ya misala na ye ya ndako nda ye nango cahier de charge. C'est que l'era yaki union sacrée, il fallait même ma lettre na ye na poche awuti kumbasha ke ngemena ali aye kozwa cahier de charge na ye aya nango. Biso tolobaki bandeko na biso nyonso oyo quel que soit na PPRD, quel que soit na ba parti politique ni la mukani SID balobaki kuna bazokende le partage ya gâteau. Yango na biso tozali ko jimele biso peuple o balingaka fachi béton. Tolobiki non, pouvoir ya gâteau eza esouté. Puisque un chef de l'État a diminué ba ministère ekotika la ta 15. Ba ministère faut etika la 15. Il faut deux ndenge zali wana ba conseil tolobaka Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ne ba na union sacrée mais na masolo na bantu moni Moïse Katumbi a claqué porte. Tout le monde ba député balobi sur 70 36 bango bandimi bon kotika na kata union sacrée. Kaso mususu balobi ba rolanda bango Moïse Katumbi. To kosuka wapi na awa bati lukwa bandi bongo misala po esengeli na ye amano la penza malamu po okaza ka informateur ai banani majorité ali esika nini. To kokuya suna likama te. Likama ezali te. Botuna biso mituna autour liboso bolobaka ke mécanisme nini boko sala pona kokoisa mabunda akwei te. Akwei o ba juge ba ko prêter serment te ba kwei ba prêter te ba prêter. Kabila ye wana kimi lelo komi mbeya partout awala la pongite. Muntu atonga paradis awa wana kinga kati ya kolala kitoko me akimi paradis yango akomi mbeya akomi olala kana pembeni ya ba rivière. Mais si vous avez un ngai makambo ya union sacrée ezali na cahier de charge te. Cahier de charge ezali peuple d'abord. Nde vision ezali na union sacrée. C'est que oye pour kota ba ebisio ke nano total nano makambo ya peuple congolais. Mama, tokonyoko makaka boibana na biso kotanga ya malonga te, lutiliki ezali te, kurana mai ezate biloko kolia malonga. Misala ezate to vanda gaba tuka moko na bazana million kaka bangwana bayaka. Non. Il faut to manyola na to ebisa batu ke batu basakana kana kabunda te. Batu ba respecta kabunda. Kabunda za président ya parti IDPS AI intérimaire. Comment na papa Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba zwa mwana mobali wana na moto na yo bazolo ba ke Zavid wana kotika ye na kati ya parti IDPS. Moïse Katumbi nem tayo pesa papa Etienne Tshisekedi neni bino boko minimiser le Moïse Katumbi. Na lobby hein. Oyebi d'abord Jean-Marc Kabunda. Alobaka prophétie ke batu bakonanje bananje tout bien mananje te. Shadari azawapi yeme tunda ikasenda zawapi janine mabunda kuna mioteme komika komata kokita bazawapi bazo nage na kati ya mai siko muntu wa bongo oya ko comparer na Moïse Katumbi asa ebisa biso nini ya malonga soka zala mwana mobali bakangele ka frontière na Zambia awo atala Lubumbashi kaka boye na fenêtre akoka kokota te mais Kabunda babomela ye mwana mobali awo mwana na ye ya liboso awo alela alobi ke mwana nango akufi na kokoma na pouvoir mais lelo yo soki boye mokonzi mboka bengisi Kabunda zawana asa pe président parti politique commandant des troupes wa uti ko bunda komba moko wa munene il faut yepe azala obi chef de l'état azala ka muntu moko lokola pasteur mo pesi ya kimia il faut ka azala na muntu moko lokola pe soda pembeni na ye po lero zo chai loko moko ya mabe ya longola yango ozomona ya lokola rivière ya Mungamba Maya Mungamba ezalaka soki ochi atali tichi likolo yango elongolaka salité nde Kabunda wana ozomona. Analyse ni osala arbitre ya peuple. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, le président AI UDPS, Masolo, ya Union Sacrée, Vital Kamerhe na prison. Bon, ngai le problème ezali ke bandeko ya Lubumbashi ba otuko yebisa ngai ke bachela ki Moïse nzela moko alinga koleka na Lubumbashi bachaki barrière bamemela ki mabanga ba ebisi zonga na ngambo ya Félix soki omeki komeka tokopelisa mituka na yo moto na ba combattant na ye ya parti na ye ensemble mais ba combattant na ba ebisi ngai ke Moïse azozonga le chef de l'état o alukaki asilisa yango ozomona mais siko photo ye bake moto oyo ba congolais ba peliseli esi ekomisi on dirait monto azana mwa mukongo na mwa hémorroïde mais na yebike aza kozonga po bon Vital Kamerhe makambo ya muntu na boloko to kobeta ngondene c'est-à-dire longola kati ya masolo ndenge ko beta maboya za libanda
na kati masolo to ko kata boko tanga likamba UNC parce que l'autre to ba cash UNC UDPS UNC na kana ngambo ya politique na minito ba kotimaye ande woro kaka ba auto zu bango na tozana bango na cash PC ku fito komika UDPS bango oyo ba pesi bango ba posta olobi nini cash PC ku fito to tikalika UDPS na INC so talina parcours politique na minito baza ko jinda makasi faut baluka nanu délivrance ya ko telemisa nanu parti na bango yango bakoloba ingratitude bozaka toujours ba ingrat akon ya na yongo bilelo ezali wapi lelo wa muzika tumbe ko pusa na mwezi na bemba vital kamere mutasala ke lelo mokonzi mboka koma mokonzi na ba masolo nyonso na kotambola nyonso tu depuis campagne bokende kotuna accord chenette oyo kamera za ko latisa mwasi na ye mapangu nyonso sombi awa bokende kotuna Jamal mbongo ya 100 jours ba fingeli biso awa mais accord yangwana biso to yakite pona toyiba biso tozola alanzala biso to ko détruire image ya Vital Kamerhe tu ko finga biso abino ba journaliste to salimu sale belé na présidence ba futi biso 150 za pona nini ki moyibi eleki ba yibi biso trop siko to za na mboko ko pesa nango batu ndene ba ko finga biso to za na séance batu na séance baza ko teka mikate na banguba est-ce que bazana na mbongo siko to na eloko moi teke bato ba oseka biso parce que Vital Kamerhe azako kende na bibwa chaque samedi azobo mangombe kaka misatu akolia akomela akoyoka kitoko ngombe yango aneke na ye carrière politique na yo asilela kuna mais pona makamususu tozela nanu kaka lunkamba kweya nde tokoyebana makamususu nani Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbembe fo bato sandeko bahati na minito azana top asali carrière na ye politique malamu faut ba respecter ye pe quand même nani ayebisaki bango ke lokola ba tie informateur akozoboya non soki ba ye na ba idée ke ba kopesa ngabo makambo to lingi yango oyebi Félix eloko azali ko bangezani peuple pour Félix soit meki kaka wana 2021 ameki ko sakana na biso peuple partage akato en désordre biso peuple to kotelema nde malamu ya mwana mobali wana andi makato mo ndenga na lobi boy na lobi okomona ka combattant ya lobi boy okomona ka na kosala bimabete puisque ayebi ke base batombokaka nde malamu na biso yango wana monika bunda ke ko tomboka pona ko yebisa yeke no bato ba yepona partage ya gato keba ba oya obetanga mabanga ngai ka bunda yango wana moni makelele bendani kuna Jean-Pierre Mbemba telemi awa boy Jean-Pierre Mbemba zananu na ba courant ya boloko akosamsa ndene Babi Moïse Katumbi qui n'a goûté un amour en boca nani autorité morale sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na Lubumbashi tout puissant Kabila to lembisi to siseye to meliye makila ataba kutani bakosala nini baza lokola bambwa bazangi mino na monoko oyebi ki boko yemba victoire avant la guerre maman tozalaka makasi puisque to miyebaka ndenge tozaba so to décider 10 jours na nzela to sans ko senga ata 1000 francs yango nde makasi na biso Yonde tozali ko yebisa bango ki muntu osala biso eloko azate. Il est temps peuple congolais à se retrouver. Toko kende wapi na ba théâtre, to kenda ngubila ko kangazando ao. Ko kangazando bato batika moyen ko teka. Ba mama wana ba ko teka nini? Alingia bonza zandu quand même. Zandu to ngoma banda depuis mon époque Mobutu si les les a sali. Ona nini bokoko yebisa ye makanisi wana yake azo ko kading na commerce akanga nanu abongisi kuna asilisi azongisi bato ko tekuna ye ko sala boy. Il faut vous aller charger d'études na yewana na ba charger de stratégie. Ce sont ba melichikata na ba simba na ba tembo na ba nkoyi ezoka sola bango ba troubadour na muto batu ya marigwana ezanini ngubila puisque avant na Kinshasa te résidence ya ngubila ezalaka wapi ngubila ka na poto toyeba ka sapato alati Italie ya 15,000 euros na baba banini ezanini non il faut que la paix passe ya peuple congolais. Mutu nyonso ni police ni burgomestre eskazali azali représentant chef de l'état représentant à l'état mais tango ozali place wana ozali konyoko la peuple baza ko mona ba mona chef de l'état siko ngai na azali a arbitre na ko telemela mutu nyonso azali ko saboter pouvoir ya chef de l'état puisque peuple azana besoin sika nyonso ni policier azali na souciat à respecter population pour être que population ba betela mokonzi ya mboka maboko tala busoto na busoto elo ngobila sali na Kinshasa banda koti na pouvoir ezakaka kotinda bakuluna na kanyama kasese wana sava mais bazongi lisusu koleka mayebo
Yami balé, kaka ba jet de lumière na ya cheli biso le 25 décembre. Nde loko na ya malamu cheli biso. Na ba jewa ke ko cheli biso, bana ko to ba mati ata likolo te, bana ba mati te. Iba cheka ka boya esthétique ya pa me mbongo ekei wana ezebele. Ho Kinshasa bope, kino bope wana kino busoto. Tala wana commune akalamu. Burgomestre azala ako sale loko te. Bosoto na bosoto liboso ya commune. Mayi gezati. Soki mbule betia maye kotonda. Yanto lobi batwana balingi ko salir pouvoir ya chef de l'état. Pouvoir kutu tozako loba baye bela makambo 2023 te puisque coronavirus est lié mandat nyonso. Baye bango bongo. Boma mokili. Batu ba koloba. Ba Américain bazongisi mandat na bango a zéro kabiso tozongisa te. Lobi. Corona est lié mandat ya Félix Antoine Tshisekedi nyonso. Bato FCC balie nanu na accord nanu FCC cash balie mandat awo union sacré aye lisumbemba ye na cahier de charge lokola papier génique ye wana ye ko ya lisusu na ye Moïse Katumbi cahier de charge Moyindo Nzangi lokola to azalaki loko apeme to chemu pepe avimbi akomo sala biso minene ya wa tozui batonga to toboli so loko apeme wana ozomona ako kanga telefone mikolo nyoso akanga telefone atamboli suite omona Moyindo Nzangi lokola to tombola ki yawo ya kanisi ye tout puissant njo ye zandenge ni wana. Batu ba koloba bino bombo mamboko na dictature makasi. Non, to mamboka na dictature te madame, to ana besoin peuple à se retrouver. Peuple à se retrouver. Nan peuple à se retrouver te to sala ndengeni. Félix akola la te. Félix akola la te mwana bato mama Martha. Ana baso ko nyokole mama Martha double fra saka salmar. Ba nyokola mwana bato. Merci beaucoup to komoke na suka moi et mon de la fin po. Yebisa ngana ko yebisa kaka conseiller ya liboso chef de l'état. Kombo na ezali Denise Nyakero Tshisekedi mujinga wetu tetu na ko yebise yende conseiller liboso chef de l'état soki kaka chef de l'état réussir te ye mama ndako za la problème na biso puisque yende premier conseiller l'air tata mu konza ko bima na bureau akoya na ndako ko sokola mama Denise akozala wana il faut yebise papa keba le peuple d'abord peuple ba ko souffrir ye puisque ndé premier conseiller et matekita yenda zalaka na agenda tata mokonzi ba onyo so moni wana ba kozonga na bandako na bango tamso ba ko sauter makanisi mais mama ndazali muntu ya malamu yango to ko senga ye atale la biso likambo ya peuple va se retrouver 2021 to mona ba théâtre to mona ki na 2020 to boyi to komika tozole kala na ba avenue nyonso e komika bomoni na biso bato makolo tala lelo ba komi aho batinda ki soki muntu FCC ya ko tutanga ina moto na hebite mama moka ko la video mo ko tamba na ba réseaux sociaux mama moka ko babi union sacré wana ezanga pona moyibi na finalement bato ba ko comprendre le problème ezali Félix Azaya Nzambe makanisi ya bato ko tikala ya bato ya Nzambe ko tikala ya Nzambe puisque union sacré otina comment peut ça lelo moi na mboka Martin Fayulu raison non Martin Fayulu azana motema likundu ozomona muntu ya ena ala na lelo kwa malamu te ya yebisa lobaki Félix aza malhonnête aza boye atanga ke ba kombo ebele azala na lilobate na butwa kenda kofoka Martin Fayulu ana le soir ko pesa peuple congolais te ala ka ba pongi na ye kuna na ba couvre feu so ba juillet 21 avant 21h soit côté te akolala na la police ala ka pongi ya malamu ya ba bébé kuna pana yana eloko ko pesa bisote azela soki fali ako beta musique akenda kuna kenda ko bina eza eloko ya ko ebisa bisote mais na sengi na ba congolais tous aller veiller ezate que tous ali ba dictateur puisque boko yana mafingi bokoloba bisoto sto mesana na mafingi na ba frappe na ba gaz na nyonso eloko moko bisoto bangaka ezate nyonso tozali koloba aw to komi obundela nde peuple puisque soldat tozalaki nango bokolia bokotonda bokovimba mabomo toilette kotonda awa sato omona muntu azolinga te libumu ya peuple congolais se retrouver nde kande za komata biso malamu na biso na IDPS ata chef de l'état to yebisaka ye ata bakonzi na biso ya parti to yebisaka bango to banga na biso muntu te puisque to na démocratie kuna ozolanda et tozate lokola bato akabila bosimbanga na mandefu basimbi boya na kinga kati baye bo chamilongo bache milongo bobina babandi ko bina bisote. Merci beaucoup to komi na suka nazomona ke boza vraiment ebele na kata groupe WhatsApp village moloka ifachi beton merci na bino penza ba umbala chako bandoi mama Anastasie boza vraiment ebele vient ngai Olivier Massamba mobala bata mama ma vie Mas na Newcastle en tout cas mbote na bino mbote numéro 1 Roger le combattant c'est ça numéro 1
Numéro 1, ezaka die le numéro weja wazaka na sima caméra, pe numéro 2 ezaka bongo Jocelyne Moussa ou moi c'est Mbinga et puis elandaka bongo lipasa nanga Léa Omba, bi Roger ML, Roger Moulenda, c'est mon grand frère propre. Roger le combattant c'est un grand frère nanga po yenda sala ki so ba image zo tala bana azoka kotsa ngona ba groupe WhatsApp nyonso sous na éveil de conscience 100% avec patriotique de Mukuna wana peza la kaye Fachi Beton ils a kaye donc ba groupe ze belé à WhatsApp de sala ki non ba image ya biso e kotara su chombote viens nani viens Mukuna te évêque oyambaka sous téléphone te na prison zala ko yamba depuis obima oyambaka sous te vie comme il est pour groupe auto créa pour na ye ba image ya sous chombote moi kuigi oyambaka sous te papa ba yebisa yo oyambaka sous te misale combien belé mais na prison quand même za ko yamba biso papa batika ko ambrier yo longola batu nyonso achika ta pembeni na yo na chomba chaka biole chela manke. Merci beaucoup. Tout cas, il a bien tout très proche. On a toujours connecté. Branché papa Nanga Albert et puis papa Nanga Nzenza Kimpoanza. En tout cas, il a toujours connecté. Branché na correcteur News TV. To boli le wapema wane to bok. To mona ndenga ko vimba isu. Ya zali moyindo. Mais biso to zali na bayindo ko leka kutuye. Biloko asali bande kwa est babengi nga balobi arbitre. To yebi lisu moyindo to zela ye moyindo nzangi na est. So komiawa to bende matoi. Moyindo alingia yebana. Moyindo Christelle Vanga azalaki awa na makambo ya droit de l'homme awa basalaki lisanga na bango na mama na ye nani Janine Mabundo bazalaka na ye lelo Christelle Vanga alingi ayebana soki tsamso puisque aye nzoto alingi ayebana akende koleka na canal presse abanda loba bilobela otala union sacrée ngo to lobaki bon eza ba biloba c'est-à-dire bolingi vérité loba matin bon vérité ezali ki chef de l'état nano s'est décidé te omoni ata l'air tozali koloba Moïse wana na alobite lokola azalaka muntu lokola azana likukuma puisque Moïse akotika la président mboko te d'abord ayebaka dialogue osolo nango na batu te Moïse ayebi makambo ya commerce ayebi makambo na ye ya uranium ba pétrole masangu so bozoluka ba muntu akolonela bino masangu avre il faut boluka Moïse Katumbi netu bazolo ba service national photo nommé ata Moïse Katumbi côté kuna ndako yeba kolonela biso ba semula bien. Mais makambu ya ki président de la République boy. D'abord mon toyo ka soni po asolo na bat. Maboko ezaka boy lokola sang. Ce que mon to bongo to zoyer to chaye président de la République. Premier ministre. Bon. Ngai ko tuna songe na yebisa chef de l'état PC primature. Puisque primature oyebi bato wana bazolo ka ba poste clé. Oyebi eloko sala pouvoir ya président de la République les assemblées. Ezali présidence, ezali justice. Ezali justice, ezali armée. Nde biloko esala ka président de la République. Kota la primature, ya lokola ka étiquette. Na minute oyo, o mata okita. Bande ko ya FCC baza bato mabe. Mais bango nyonso baza mabe te. Ba mususu bazala ko landa moyibi munene Kabila. Nda bebisa bango. Mais awa na tête ya mboko oyo tozana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ye azako moyibi te. Siko ndenge nini ko ya ko yiba. Puisque na lobaga siffle we kanga bango elanda bango elemisa bango makolo pona nini na lobaga taba o ba yibi na 2 ans o ya Félix o ba kota ka boloko ozomona tanet ba biloko bango imulundo ba to sala boy c'est que na mboko yo tonyo 2021 bandi o to zalaki ke mudumo wa bangi ki salme banda ali to bando mona ba théâtre pour année esil nde ba mbriema o Katumbi aye na yango na ye na Jean-Pierre Mbemba o to pese ba mbongo wa l'air ba libérer. Ayo vanda na ngemena kuna azo regrité ba jeune azo vanda na bango njire bazo katele bilanga kuna na ngemena ola vanda kimia na carrière politique la Jean-Pierre Mbemba ça soute faut pas respecter quand même baati bato bako accuser que mokonza mboka na kati ya lisanga bango masolo Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba ataki bongo Jean-Marc Kabunda pona nini Jean-Marc Kabunda aza commandant des troupes aza muntu akosakana na yete lelo sobo zomona Félix na pouvoir eza cause ya Jean-Marc wana musala asali faut te respecter nango bamone lokola muntu moko boya mwana mukete kozwa kaka muntu lokola Kabunda wana ndenge balobaka ki atanga te mutu na ngweza yikamba cour de grand ndeni ba otaja nazoloba cour de grand ngo eza nini Bemba na Katumbi baza arrière politique Kabunda leki bato wana mibale Kabunda yiba Katumbi akabuya mba leki Moïse Katumbi alukeleki Jean-Pierre Kabunda aza maboko pembe Moïse Katumbi aza continuité ya Kabila. Jean-Pierre Mbemba continuité ya Kabila lisusu.
bato basala na Kabila bayiba pe peuple bato benga bango bazala suna kata union sacrée. bon yango tolobaki baya tozala bomoko totonga mboka na mayele tolobaki teke baya na bakaye de charge lokola ya ba papier hygiénique te tobisaki bango te peuple aza na besoin babiloko wana te nana asala na Kabila te muntu asala na Kabila te ezaka Jean-Marc na Félix wana na Augustin Kabouye nde basala na Kabila te baza bassin oui baza bassin puisque bayibi nanu ya motu te mais Moïse asali combien de temps na Katanga Moïse wana ta tozoloba bato balingi bato musu na Katanga balinga koyoka yete oyebi yango toyebisa bato nini Félix abimaka zoba pona nini soit lingi mututi abondeli muntu alobi ke muntu c'est mon frère abondeli mututi suka suki fu muntu wana ka futa yeka mabe Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou.